Moko, Tiaba, Fufunalia, Merita. Mais pas nous. La économie na biso pona otonganda ko ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende nga zobela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nange zali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nange zali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection, il y a Bino Moko, il y a Banana Bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Voilà, c'est bien commencé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes EcoRDC. Moi, je suis Daniel Lebika. Lebika Daniel. Nous sommes là toujours ensemble, il n'y a pas de souci, et tous ensemble pour un seul but. Mesdames et messieurs, nous sommes dans notre numéro spécial qu'on est venu juste parler, s'échanger avec le star. Question pour nous de prendre tout ce qui est dans le noir et tout mes mamans un peu napolé. Et je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Fanny Katalea, qu'on va essayer un peu de s'échanger, partager l'expérience. Il y a parcours, il y a star et parler d'un film, je ne sais pas moi, je ne serai pas vraiment rapide. Il y a représenté, invité Nabiso. Rapidement, on peut Fanny Mbote, Boni. Ah, pas mal. Qui m'est allé, hein? Très bien. Très bien. Très bien. On est juste venu te partager Nabastar Nabiso. Vous avez un mot? Pas vraiment. Moi, je sais que Bâton est en part Nayo. Non, Loba. Voilà, pour commencer, je dois quand même dire un grand merci à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a fait vivre depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a envie, en bonne santé, en équilibre. Voilà, cette occasion pour dire un grand merci à notre Dieu. Un grand merci aussi à Mobozo Tuboa, Nzeta, Mbilaba, Kokata et Kokola. Merci à vous et merci aussi à ces grands messieurs, ces grandes dames qui vous nous suivez de partout avec vos conseils. Ça fait quand même bien de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames qui nous suivent de partout et puis motiver. Bisso, malgré maman Bélé à l'école d'IRC, mais quand même on est là, ça évolue et surtout pas mal. Fanny Katalea, est-ce que pouvez-vous représenter Bisso, inviter la Bisso au jour d'aujourd'hui parce que j'ai bien dit que je ne serai pas rapide et à représenter, inviter la Bisso. Est-ce qu'elle pouvait juste le faire, représenter Bisso, inviter la Bisso, il y a Mokolo, il y a Lelo. Merci beaucoup, merci Daniel Lebika, babi garçon bio. Hein, c'est toujours Fanny Katalea, fille à Tchocho Mbokananga parce que ça a toujours Mbokananga. Un grand merci à mon boss Jean Tubo Tuboboa. Babi mon boss Jean Tuboboa, mon papa, moi Nzetambi là-bas, Kokata Keko Kolaka, Bakokata Keko Kolaka, Keko Bimisa Kambila, Mbila Rouge, Mbila Monde, Eco RDC, Eco Presse, Eco Cinéma. Sans plus tarder, Nazabongo na invité Nabiso, jolie dame. Donc peut-être la jolie dame, peut-être la dame. Tout ça bongona mamisa, tout ça na mamisa tuboboa. Donc na benga keminga longola penda kombo a katikate parce que tia mangala longola ngona tia mingi mamisa tuboboa. Babi mamisa tuboboa nde makambo. Tout ça na Karine mpala ya ba Karine. Babi moi sa mwinda leki mo saka nelenge mais parmi basa pembe mi balé mo senti que moi sa pemba moi sa mwinda zai moko mais a dominer toujours. Merci beaucoup. Wan etali kengai. Na pembeni tozana Karine Yamado balobi dans ba Karine mi balé ba kutani donc ba Karine mi balé donc Kokufa te bébé
D'accord, merci beaucoup. Wana bongo Karine Yamado. Tomoni biso nyonso comment Karine Yamado. Nakati ya Eco RDC et surtout Karine Pala aussi nakati ya Eco RDC. Merci Nabino ko zala lelo nabiso nakati ya plateau nabiso nakati ya Eco RDC to beta bongo masolo ya filme. Masolo ya filme oyo bino bouti ko sala oza mikolo bientôt là et gozala sur le marché balobi na habité na bandana nani Dan D'accord. On va parler d'un film où est la diffusé dans la Eco RDC. En fait, si nous sommes venus ici, mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial, c'est juste pour vous informer. Tome Kampe ko Solana Bastar na biso bazala qui parmi bateau bazala qui na kati ya film et je sais pas moi Fanny Katale a titre film ezaki nini. Donc titre ya film parce que ngapé na joie qui na kati donc beau comprendre Fanny Katale a zakade côté ceux nazo jouer côté kuna bakata mundangi donc c'est que veut dire de l'autre côté est-ce que ko poussa na kuna ti na tikalanga moko. Dan Luka Kimiako. Tala mambo moke yomo nzeta mbila bako kate kokola romoni mwana na yo. Na habité ce qui provocation bandi mais non lando te n'occupote parce que je suis ta maman, je veux plus te gronder, oui ta maman. Voilà nazongi boye sur très sûr même. Nazongi boye parce que babi filmé nazakade côté tant naza côté à théâtre même si na lati ba katamundangi donc veut dire biloko mikuse waneza nazo écarner juste rôle nanga ce peu moninga na lateli na ndenge ya Fanny Katale ya fille ya chochocho ezaka toujours mboka nanga na lolenge ya boye donc veut dire que il y a maman Karine Pala lolenge ya maman Karine Pala donc veut dire que nazo sala musala nanga je sais pas moi je suis dans les gens hein. Oh et puis c'est Ozoua et puis ça Zoua justice non dans l'argent non. Oh, mais ça lui m'a bêté. Non, je suis dans les gens. À la prochaine. Fanny a yaki na télé, yo yaki té. Bon, il faut s'engager peine encore et pas nanga de toutes les façons. Pour nous se présenter kuna. Tozongi awa na kati ya plateau filmé Nakoti Kayote. Nakoti Kayote Zamba Mamisa. On sait qui est. Comme si on tombait à l'isolo. Ce total sur la réalité on peut supporter. Maman na kati liboulou. Liboulou. Aérosion mon ça ma place mon boye. Si on a kati na balona babilanga. Surtout que kaka pour nos esthétique ya film ko ça ba fan no balinga biso pe bo bananda biso. To diniti na kati liboulou. Pas la aussi supporter. C'est pas facile je te dis. Oh là là. To kitana bangumba o me la paix on sentait pena que awana suki. Mais tellement que to ça la ka esengo ya ba fan na biso. On était obligé de tina kati liboulou. J'étais là je te dis on avait souffrir. Amour du métier. Ozo comprendre que beaucoup de place mo beaucoup ganga dans les villes beaucoup ganga boke mutu ka munene ya mutu ka bralman bo si potete place on a ka to ganga na karibo to tiki bana mutu ka ebakata. Merci wana zaki juste ambiance ya ndenge nini leka kuna mema misa toyebi ke bande ko belé ba ebio to betali solo ya filme. Tobeta lisolo ya film ezaki ndenge nini omeka mwa muke ko expliquer biso Nakoti Kayote et pourquoi kaka titre wana Nakoti Kayote. Ah oui, merci Fanny Katale pour na temps au pesibiso ya kotika la biso espace oyo to lobela et puis merci na papa Jean Tubo ce qui est endement plein papa de Bambote Sikozali notre patron notre boss. Non le bapo na film na ngai ezalaki idée ya histoire il y a Bible. En tout cas ming na meka un peu kokene na Bible to négligera ming ba histoire et c'est passé na comment na Bible ba histoire passée to ming to nga kotika ko selaka o tozo mona na mokili lelo mais il faut peut zongaka tozongaka bisource tozongaka na source ming elo na lobana ba fanatique na ngai na film oyo ezobima tout à bientôt là na kotika ote en tout cas bolanda ngo elo na senga bino bolanda bo mekano kolanda pona boy na beta liso na pesa bino elenge avant boya ko ba non na obeta na ngate mena obwaka kaka
moi une émission de Tochi la non ba extrait bon mon ande Karine Yamado a joué na mboka bon mon ba artiste na bino bon mon na bango et là on a kolobaka ko encourager bino bo encourager penga kolanda film na bino oyo na kotika yo te na saeli bino makambo ya kitoko lambeli bino pardon excuse bilo ka kitoko biloko totile pa maman Karine donc alambi na motema moko ngape film oyo na kotika yo te na lambi yango na motema moko oyo eza nazo présenter bino ba fanatique na biso ba o ba lingaka biso ba o ba soutenaka biso na musala oyo to salela bino ya théâtre. En tout cas, bolandango vraiment avec beaucoup d'attention. Bolanda film na biso oyo boko sepela. Beaucoup tanakati. Yamado via Mame Bakata, Papa Ibutu, Papa Alain, artiste Chapelé, Gabana, Benita o a joué qui camarade ya Karine Yamado na mboka. Bon comprendre que ba Amado ba longo be kolo na bango ba Swahili ba comme na mo ba Congo. Donc niveau qui Congo e beta mi vie ya Benita Karine Yamado. En tout cas pas moins. Merci mais et arrivé ndenge nini oyemba moko s'intégrer na kata éco cinéma et puis na film mbala moko. Oningisa ki mwa nzete quelque part. Non, na ningisa nzete te poani. Erna ki na sola ki na mon boss. Pour y avoir un film wana yep a compléter qui ba idée na ye a compléter qui ba idée na ye et qui idée na nga mais ya kende ko bongisa ngo lisusu donc a bongisa la kinga ngo so bakse la kinga plus na et puis a sepela qui parce que et qui histoire ya Bible parce que yé mingi ba film na ye a tizara mingi Bible ba solo ba Esther li solo ba Nanye Tianga et li solo ya Naomi intéressant qui yango isenga ki à me camper couper sans chance merci Daniel à me camper couper sans chance ya ko sala ngobo et da problème te lelo pe Karine pa lazana a pe na eloko na ye aye na ye on enda kuna biso papa na boya ne mutute po pa la lobby ke bon si Jean Tubo azala ki producteur kutu ya bango na Salongo na groupe Salongo azala kutu ya bango à l'époque. Pour moi, que on est dans un ndako na biso, so lingi oye na yo. Kuna baboya na bango te zalaka mwa malamu. Omoni yela ka eloko ebike na elinde musala. Soko eli musala na yo, okuta na pe osala musala na kimia. Po biso to osala na biso musala na biso. Donc rien à dire. OK, donc nous na koloba wana pala zana ndeko na ngai. Aye ko assister nga eloko o ebike eloko ndeko na ye moi liloba. Na mo balandi na biso. Base de la film na biso bientôt là kaka cette semaine beaucoup de film na bino na kotika hotel donc on pas la paix à ça. D'accord. Merci avant nazong ça et pas y a pas là topé na kene kotem susu nazong seli Daniel Lebika garçon bio na sur ba question eza toujours ebelé ya ko tuna pe mi tuna pe bi yano e ko wutele pa ya ba invité na biso en vous la teigne. Voilà mesdames et messieurs, vous avez compris l'acheter Mamissa et Tubois. Mamissa, je voulais juste savoir motivation d'abord, premièrement, il y a film, on a combo, titre, parce qu'il y a tant de titres, et belé zalango, mais pourquoi quand on dit au sa combo, premièrement, et deuxièmement, on a les motivation par rapport il y a acteur, batoba incarnati, et ça a dit vu que par rapport à l'histoire, pour moi c'est bon, on faut pas jouer, tu as dit pour la connaissance kaka, des trois, particularité il y a film. Il y a eu, ils ont nini vraiment. Si vous avez dit maintenant, si vous avez fait un bon recours, directement les locaux boy. Merci. Bon, merci papa pour la question. Il y a liboso na nous na titre na koti kayote parce que histoire eza bongo. Ceux qui ok na Bible autant histoire à Naomi. Naomi a nani oh pardon. Na Ruth. Ruth atika ki Naomi te. Quelle que soit la difficulté, Naomi a coûté na mboka wa kendaki na banane na mobile na. Selon la Bible, ceux qui ont tant à Bible, moi et Karine à comprendre un balamant quoi. On comprend que Atika qui était oui, Atika qui était libala simana. En fait, ce qui on va comprendre motivation. Pour nino pona ki kaka titre wana. L'histoire on a compris. Mais non pona nini kaka pona ki yango lo ni motiva ki yo. Na poni yango parce que na utilisé Ruth na Naomi na sali kaka nenga landa ki donc on a landa ki nenga tika qui était non si tu peux répondre même la Bible
même na Bible er bokilo na ebisaka ya bitikala na mboka oyo nga na ke na mboka mosusu ebisaka ya lobi na ye bisika nyonso oyo kozala nga na ozala soko komela mai na komela mai soko kolia mabele na kolia mabele. Alors tellement que azaki bokilo ne yango landaka e partout à travers bokilo na ye yango azoka chance ya mariage oyo ayaka kobala. Alors tellement que eza bongo yango to titre ya film wana na kotika yo te donc à travers bokilo na ende a retrouver bonheur pédestin. OK. Une minute Daniel, Karine, Mamisa, il faut qu'on passe ça détail mon bokilo on ezaki na sens ni. Donc Ruth abalaka lokola na famille ya Naomi. Mobali ni azali susuke. Alobi nga na kokango lisusu po sa mwana bato. Yo kende na we po luka vina yo. Mais ya lobi te mama. Ata ko tulibala nga na zasu na mobali na ngate nga na kotika yo te bisika no surtout yo kokende. Na pas ko mitu na o bokilo na yo ke obali se sunde. Ozo mona na sens soi. Voilà. Là, c'était quand même bien. Et puis, pour la deuxième question, on a préféré que tu aies un film. Juste là, répondre à la motivation. Et là, on y a un chapitre. Et là, on y a une histoire. Non, histoire wana pour la nini. Kaka histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Message déjà. Nakotika yote. Message déjà yango. Musala to s'inspiraka. To s'inspiraka na ndeni. Quand on doit réfléchir, alors il y a qui temps à méditer, des places à qui histoire comprendre parce motivation utaki alors et motiver quelque chose na sala histoire et ko édifier bateau à zapembe na neti biso ba auto zaki déjà édifier malgré le joie na kati Karine pala on a déjà consolé tu vois et consoler la maman donc persévérer les locaux au sala ya maman to okuta no na zali ba réel mais au sala na kanga lelo ko na sala fidèle oui ozo mona neti na cause la fidèle à propos ya mambo utu le kilanga na vie na cause peu fidèle parce que maman wana azapi na âge ya maman ya bokilo ya et azana âge ya maman comprendre donc lelo peta msuna ko kanga mana maman wana lobi na ko trouver bonheur tu vois donc eza tant to sala histoire to sala ka histoire pour na sentiment te to sala histoire pour édifier et consoler et apporter quelque chose na ba bazolanda biso oui na ba vie na biso et surtout mingi na ba vie na biso yango mona attend to sara histoire to sara concentré to sanganaka pona opesa na ba idée to sanganaka pona ko simba na de façon que loko muninga osala c'est bien donc maman Mamisa, notre deuxième question par rapport à motivation, il y a bateau ba incarner na katia, il y a ba incarner ba rôle na bango. C'était dit à quoi on a expérience na bango, on a connaissance, tout ça pour bango ba mona bazala qui vraiment nécessaire ya rejouer place wana. Non, na musalo to sala sous sentiment, so c'est les sentiments bon et bimi pour perdre. Non lingatina c'est lo mo herba to Hollanda. Ba mona ba comprendre eloko nga na o la kisa bango te. Yango fona utiliser mutu oyo azana capacité ya ko zwa rôle wana ko lata yango comme sango lokwa ya solo parce que na kati ya film o esenga ki ma batu kolela parce que eza film ya mawa et puis eza na sengo tellement kolelele kaki mingi donc eza na deux parties ya kolela na partie ya sengo eza na kati yango na préféra ki min ko bengisa ba invité wana o ba ezalaki mama Karine azalaki na déplacement yango azalaki te azalaki na déplacement mukie avec yango moti na émission assista lobela yango parce que yep et ça qui marqué histoire oyo et ça lié bien ko yo kango po édifier biso nyonso yango na bengisa ki bacteur oyo bazaki présent na film wana mama Ebakata a joué ki Naomi, Benita a joué qui Rit, papa allait a joué qui Mobali à maman Ebakata, Vi a joué qui maman ya Benita, Karine a joué qui camarade ya Benita. Nga de ma part na joué qui moi si à Omari, camarade nangai Guy, camarade à Omari Guy Mobali ou a kende ko bala nin Rit. Ou a retrouvé que nanzela maman na herba qui na mboka ya maman wana. Nanzela Naomi. Merci maman Nanzela Naomi dernier qu'on retrouver babala na kinagi. Toye na famille ya Guy tomoni Fanny Katale ya Katakata yenda Joaki petite sœur ya Guy. Trop capricieuse pour découvrir Karana kata histoire. Trop capricieuse moko non.
avant na lepeta kasa kiende mutamunoko akikuta na sikoyo na semeki ya munoko koleka ye. Donc moi si à grand frère naé donc tous les sous donc l'attaque. Bien sûr à jouer qui na quatre film mais na moment où il a joué rôle il y a journaliste donc ils ont besoin de te répondre à la place. Donc moi tout n'est question exact tout na yé Karine à tout na bien invité. Voilà merci bon en fait troisième question na biso ezaki pona maman mais non c'est maman Karine Yama doit répondre biso ba particularité vraiment ya film oyo eza nini. Dis-les non. Ma particularité donc on veut dire que ceux qui continuent à quatre film ma référence directement bah ah ils ont le muto ça là il faut que ça là on te muto c'est dans ma particularité et là au moins ça la maraté côté mususu oh bino boza tu as na quatre film mais par exemple na exemple au moins il tout ça là et loko photo ça na volonté et loko tout ça et ça la maman comme mususu to kuma apina tamo hotel pour bi ah non ça na ngoté mais c'est tout ça musalo parce que un to du domaine. De deux, ils ont les avocats makila. Trois, parce que tu as soit la volonté à nous saloter au salamoté. N'explique que l'on habite au Yalanzela, bisoto na bisamukie. Mutuka mozo ya yamune nzele zate, mais on était obligé de tout quitter la kata mutuka pour topé sa mutuka un espace. Ma boulou voiture c'est le roi et baluka. Mais tout ça qui n'a choisi. On était obligé de quitter la mutuka pour te passer nzela mutuka na munene lika. Et de deux, aéroso mo sala ma place mo batu bavanda até. Place mo batu bakenda até. Mais biso toujours volonté OK place wana pour tout ça et loko mo boye. Ezala donc tout non, ezala différente na histoire. Mais to keneti na kata histoire. To kota tina kata ki bo moto ya rit. Pour te découvrir makambo to découvrir ki na kata. C'était pas facile. Na ebiso ya ba ngombe zalaki ya sorte mo ona makita ki banana botama. Voilà, on va faire d'abord cet élément parce que to lobby mingi, on va souffler un peu. On va souffler cet élément, si l'équipe technique nous parlons le même langage, on peut faire ça rapidement et on s'y retrouve après. C'est parti. Je fais ça non. On se gagne dans la charge. Allez. Hey, enfin. Maman, ça m'a mis aussi que parle. Hey, salade boy. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, vous avez compris, cet élément a fait plaisir à celui qu'on appelle Anaclé Claudia, le silencieux d'or. Merci à vous et merci aussi à Lina 1015. Depuis quelque part, vous nous suivez avec attention. Là, vous comprenez, ils ont qui jour à tournage. Il y avait vraiment un peu de difficulté, comme on vient de dire, Karine et Yamado par rapport à la situation. Est-ce que Karine Yamado, vous pouvez commenter par rapport à l'élément de tout là? Oui, on a commenté vraiment et à propos de Makam Otokutala Kinango, on a passé Christian Kachila Merkanza Kamokombote. Na consultation na ebele na Karim Manessa moi ça Londres moi ça Mwindu. Donc tokutala kina ba difficulté belé ya makasi. Ba difficulté ya makasi MJ de King nona masengo mokonzi nzambe ya swaga ma copine dada international moi ce qui toko ndeka to lobaka mo sa Mwindu ndeka fani katale avandi ba pesa kelengi pe na ndenge na bango ba sa Mwindu. Donc on était vraiment stressé dans un
tozalaki stressé parce que ezalaki première fois que joue à place ndenge wana de deux ekomaki na temps moko boye neti nga na bayaki na bino jouer soute na lembi parce que na lembaki vraiment na ndenge solo na lembi na okoka soute nga nzambe na mamisa zamba mamiso eza likamuni po topesi place yango comme zamba mamisa nayebi si yo okosupporte te so bamemi place wana okende te mais tellement que eza mosala na biso tolinga mosala nayebi si yo boskizenga mpona baterme banie ya bangulu ezopesa solo okosupporte te. Karine Yamado, si au jour d'aujourd'hui tobandeli neti mokili babandeli yango, tu préfères toujours retourner na théâtre? Non, ko ebsolo mo peut-être eloko makila. Comprendre. Et ça eloko to perda ba vie na ba sens mambobele ya bien pour na théâtre. Alors ata ba bandeli mokili sans fin. Nos aka artiste. Nos aka artiste parce que e musana na lingaka. Na lo bango voir même lelo ce mobile mo abimé alobi bala Karine ngongo ya mado na ko ebisa e permettre ngala continuer ça musana. Parce que na ligango ya musana nga o epesa nga consolation et consola nga ebele na vie jour on azaki stressé naki na ba problème na kita ba ngombana na santé ki consolation moko boye na se sentir na défou na se défouler na se sentir c'est comme si on dirait na ça consoler on dit consolation on a joué pas mobile mais na so ki on musana voilà ici voilà Karine Yamado, si au jour d'aujourd'hui l'un de tes enfants ni pas ça la musala au permettre na ko permettre moi na nga asala musala oyote par sentiment mais c'est déjà destin na eno tika ça comprendre mais par sentiment na oboya parce que na bi ba réalité ya na kata musala o un moteur mabeza dede to lingana te trois so ba bengo mami sarandeni o bandi mamo mami sakutu mais ce que za destin na ye non ko jamais ko kanga destin moi na et surtout on a moi si on a 12 ans lelo a aussi 12 ans lelo le 29 novembre aussi 12 ans donc on qui jamais ko kanga les portes mais ceux ça pour un sentiment na oboya mais ceux ça destin non ndima ça voilà ceux ça pour la destin na ko ndima ya sala ça c'est les à propos de Karine Yamado. On va revenir avec Fanny Katalia, ça va? Ouais, ça va. Fanny Katalia yo za na kata film oyo bah c'est biso trop capricieux na éviter yebisa biso notina nango elaki nini caprice wana na comprendre que ça problématique na nini non parce que na minute non jouer rôle il y a chroniqueuse mais on aura besoin il faut la récupérer na loba tandis que naza deux kasi tant autres on a faut na ça la péquité wana non c'est le sentiment non tes sentiments tes réalité waouh mais sentiment non parce que ba invité biso to yambi atoyambi 3 on va parler sur film et tournament oh ça qui peut participer oui na kotika yote mais normalement il faut que tu poses ba on débat question mais le quoi nazo jouer deux rôles on se peut poser ba question parlez-nous de votre caprice na kata film ça qui nini bon et ça juste na jouer ndé na zalaka en réalité Nazakabo. Ou caprice. Très capricieuse. Très capricieuse. Mutu nyonso ebinga moi ka ba maman mi satunde ba vandi. Donc ba yebinga vraiment bien. Ba binga penda bien. Nde bazana ba binga penda bien. Ndenge nanga nazala. Capricieuse et puis teti. OK, teti. Donc Fanny wa teti? Oui. Oh, Fanny maman Bob wa teti. Très teti même. Oui. Maman Bob. Maman verdict. Maman na bino nyonso. Oyoki. Na bandela. Mboka na ngai. Mais est grave ce c'est grave hein. C'est grave ce moi on reconnaître était au maman. C'est grave. Voilà. Bano ba reconnaître que wana eza maman na yebeza bano bazaka très impoli. Ouais. Mais moi, il faut reconnaître que toujours maman. Je ne pense pas reconnaissance, c'est ça, mamba politesse. Mais c'est ça. Vraiment, la catifanité, pour la petite cabine, il fait déjà tard, il faut dans son mandat. Et dans le cas nous kailo moko, moni atosaka musala, to lingara vraiment, bah félicitations. Moi, critique qui est parce que toza ya kokate. Oui mais pour finga biso vraiment et ça la passe. Pourquoi? Parce que au moins jour wana to kaka pe ko balu ka mutu ke balu ke na libule koyi. To kufipe. Lelo tamsunde to lobate. Mais so to loba c'est parce que nzamba ndingi. So to loba c'est parce que nzamba permettait que to sa musala na to 600 pe.
vous comprenez donc tout linga bino bino pe bolinga biso et to sala aboye et bo finga ka et décourager biso ah na ko sa musalo mais bo finga na bonga na ko sa musalo bo cholanga nzoka ba risque na ba avantage na ba désavantage to kutena ngo ba fana biso ba yebango to mona juste ka film alors et là on senga vraiment pour fortifier biso pour pesa biso makasi de façon que to zo mayele na makasi o sela bino bilongo so esa ke sepelisa ni OK na lo bango chaque fois que toza ya kokate toza biso sonda mais to saka effort to se comporter bien na misu ya mokili ndeza bato musu baloba nanga babi ah yo se confie à mingi na bafani oui na se confie à mingi na bafani c'est parce que bafani basalanga na za ona za lelo na koma ya mado na koma karini ya mado na kutana bato musu swala mungi na tonga komeni nga sali comment tu vas ona yebi ete alors eza cause musala on so na linga musalo c'est parce que Betty Edia apesanga conseil ya oza ona za lelo Betty Edia apesanga conseil ya oza mwasi ndenge na za lelo bébé Edia apesanga conseil ya kozala onaza yango ata fina Edia so apesanga conseil eza ponaza onaza lelo alors soki lelo to sa musala to sala mapoto finga mate même si bino risque wana tamso eba otala ngona ba stress ba lo bate to ko finga bangote je te dis bébé au supporter tes liboule sala boye donc kita to ki mambanga bino s'il te plaît maman et lo konini sala ka que ba finga bino yo sala tamso ba finga so ko mutamoni ngala telo kusela na film tamso ko mutamoni ngala finga ke imbécile na film azongo akomsongo sujet na ye mais ba risque onga na kuraki pona comme na niveau ya finga mutembesi na scène ayebi ngote zomona donc et ça kabiso passe herba finga biso donc si nous comprenons bien Isaka ba rôle au bino bo incarna ka isa binote rôle auto incarna ba kansalem c'est ça vie on ndengo mena ka écoutez ça rôle so continue la profondeur à mamisa tant so kuta mamisa o jouer na film té so continue la profondeur ya Karine Pala okuta Karine Pala wana obomona ki na télévision té so continue la profondeur à Karine Yamado okuta ngande na sala na scène té okuta nga différent oyebsanga pourquoi okenda na monde a mais so na kenda na monde parce que c'est le ko ya makila et ça na ba film so ba nigérien so ba PC scène faut ba komela pendant 2 semaines na papier avant di au tanga la la te na butu mais biso tanga te to zaka ba briefer au jouer maman et pesipe bato ba seki édifier pe bato mo Voilà, on va rentrer de l'autre côté de Maman Karine Pala. Maman Karine, est-ce que vous pouvez aussi commenter par rapport à titre et à film histoire, est-ce que vous pouvez commenter Mouké, tu peux pas idée? Ok, je vais commenter pour, en tout cas, je remercie Jean Thibault l'opportunité de faire pour l'émission et puis je remercie Karine Pala et puis je féliciter Mamisa pour nga zonga Karine azongi sibiso na Bible. Oui oui. Ce côté histoire on a Bible ba komaka Ruth la Moabite. Botanga penza Bible. Et ça je crois 3 pages car na Bible mais c'est très profond. Vraiment Nzambe nazo bénir vraiment moment oyopo Nzambe inspiré vraiment Mamisa bato mingi ba ko se retrouver. Fidélité futaka. Patience et futaka. Amen. Kolinga muto futaka. Amen. Ko demeurer ne loko ane futaka. Amen. Et ça histoire de revivre en wana Ruth la Moabite. Moi la moi si wana soki akendaka ngazo bonheur wana. Ngazoate. Mais amona kinatikala ata libala eza lisusu te. Natikala nakotika mamo boyete na vanda pese sima na ye nakozwa lobiko. A demeuraki. Bon, bah ça bat toi, peut-être ma BP ça là qui est sur moi beaucoup là qui. Allez, les lolo rosala boy, l'autre rosala boy. Ma BP parce que ma beaucoup là personne qui sainteté. Ah oui, c'est ça. Ma BP ça m'a quitté. Supporter qui. Mais à supporter qui a demeuré qui et puis ça qui est bénédiction la souka. Et ça l'ité à moko vraiment très profond et zo sunga. Biso ne to vanda et ko sunga batu nyonso bazola. Alors vraiment avant que tu bottes la on a la routine d'abino déjà, botte la Ruth la Moabite. La Bible. Et puis, ça l'a vraiment édifié. Na su boko sopele kaka ba fleur. Ba fleur po a tie bon nzambe na kati. Donc azote ya biso so tout demeurer
même bino nde bozana bo demeurer na musala bozosala biso mpe demeurer kari na otie loba ati ya mado alobi nini ata bafingi boyeboye eza na kati ya makila na kodemeurer na kosala kaka biso mpe tobi tokosala kaka donc bolanda yango na rite la moabite botanga histoire na bokomona ke eza vraiment source ya bénédiction kodemeurer na kati eloko ozosala. D'accord, merci. Avant Dan tokende na zonga na Régine biso pona bazong c'est la biso image lisusu na kokende bongo na Karine Pala. Un grand merci à toi Serge Ngembo Baba Serge Babimbinga Mobali et pourquoi pas na maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo hein Judith Fololo ya ba Judith nalobi maman Karine par rapport ya Yopé to profiter le quoi tozana mbamo avant tozonga na Régine biso pona bati la biso extrait wana lisusu koya na yo na kati ya Eco RDC et puis par rapport ya émission na yo pourquoi oponika na Eco RDC nde okia na émission na yo ya mode na kati ya Eco RDC. Fanny, si je dois être vrai et puis sincère envers moi-même et envers tout le monde biso nde tozali awa na ça sincère et là que minga naebi Jean Thibault depuis naebi que azalaki a produire ka biso mais naebi na ngate Eco RDC za yaye naebi ki te parce que naebi baka na ndenge to yebani na linga na ya pemba la moko Karine Yamado Mamisa oui maman Fanny à cause de la sincère envers bisonio surtout Fanny bandi ko lukanga depuis avril pona leka na Eco RDC na kosi Léo to komi na mwani to komi na Daniel. Merci Yaya. Bon, Fanny, on a fini sa comportement na to boyo Orlando. Voilà, mais maman, to so bali kama ko demeurer. Persévérance, on a net to so loba. Oui. Ba demeurer na Daniel ba persévérer depuis avril bazo la nanga ilanda le kako maman le no ki bientôt bi emso to sape ba capricieux. Oh boy, il a voyagé. Daniel pe ya solo mon chéri nazo mona isusu mami ça to ça même ba komo pe na lembi na pe moko boy na mais tellement que balingue loko na bango ba tungisi ba demeurer ba za fidèle ne loko na bango finalement to ça ini no bi ba chaîne no soto bazo benga nga bazo proposer nga ba chaîne YouTube non malamu nga pe na demeurer na bango na kota kuna pona mona eza source ya bénédiction yango pe na ina Eco RDC ba ya minga pe na boboto donc naza déjà na demeurer parce que toi fidèle ne loko dans ce film pe zali à part ba émission no autre eza musa na ngai pona nini te ah demeurer fidèle ça bien ça na makila non boya poani na peso exemple neti mabi penu na ta omusani yo pesa à part yebsanga eza ine makila eza musana yedo atopo mise ministre lelo yeba lobi osala akosala ka soki voyage jouer sur créer groupe moko yaza ta figurant par exemple asala ka lombe a postulé mais tout monde wapi na kaka président Caleb nde moko numéro 11 va bito voter biso sur numéro 11 mais tout monde wapi na kaka parce que ils le kwera na kata makila ya atokini yango wera sonti yanga la makila nga kutu libale kufa ndenge moko libale kufa pona aro oui mama pona nini to sepesaka bino tali poto linga bino koleka na mabala merci bongo to sengi na Domi na côté régie a lancé les biso lisusu extrait wana et puis to zongi na part ya Daniel pona ko kende bongo na shit ya émission na biso merci beaucoup Domi. Mais oui. Mais banda ko koma fika ya bafri. Matite c'est le moment pour bangala. Zéro action. Mati biotiki mwana boye. Kende kuna mama za kusela hivi. Kujeba. Coupé. Wa boya kaka nzia boya ah na nkela
Yeah, mon plan. Vous me faites mal. Yango, comporte là. Vous allez voir ça. Chef, pourquoi est-ce qu'on a reçu hein? Quand on est pépé. Azur reçu auto comme mai ah yéna ngo. C'est un peu. Vous comprenez? Maman na bu. Et tout na plateau na biso Daniel, garçon bio. Ta maman te donne le micro. Ma maman? Oui, oui. Oui. Je sais pas, je sais pas. Oui, 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 exécuté d'abord. Ah, moi, sinon, ça maman. Ah, pour la bonne, c'est bon. Exécuté. Non, 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 non. Ah, pour la moi, sinon, ça va pas. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance ici à l'éco d'IRC. Nous évoluons toujours petit à petit. Nous sommes presque à la fin de notre entretien avec nos stars. Où tu peux décortiquer, expliquer comment était la situation où ils ont un déroulement un film où vraiment ils ont qui bon autant passe mingiment. En fait, moi je suis de cœur avec vous, Karine Yamado. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose pour te demander ma même cochité, pour te dire la maman m'a mis ça à me tirer pour te cabana pour na mon conabi soit allé là. Ok, oui, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, on est chez Lisa Ba Beauté. Na Bandal, juste quand on était le baraté, na Adoula, juste na rond-point, on a place Balia Kangoulou, les places de Zali, rond-point le Pouta. Place Balia Kangoulou à Kotumba. Donc on est là, après nous avons monté ma visor. MJ de King, on a ma sengo mo kondi nzambe ya soit papa na Bradley kono bazat. Moni musala oyo. Ngalo bango so ba pesa musu akokate. Ende mona mwasi so aye ko lamba fufu sika. Nzungu kima kena makolo. Ende mona te. Ya mo pe bi mo besu. Do so yebite olamba fufu eteba. Moni mamisa ayebi. Yango so kuma ba film zo sake ezo sepelisa biso. Parce que ce que zaki ke mamisa yeba kite anga zunga na Bible te. Histoire mamio soto sara na mukili eza sur Bible. O boyango akomela nga una commentaire ke eza bongote. Amen. Mamio soto sara na mukili eza sur Bible. Amen. Nio soto sala sauf elote. Po kindumba na Bible zala. Nzamba boma mokili kola Sodome na Gomorrhe lelo to mona ba pede na bala na ba lesbienne na lesbienne. Eza bongo. Lelo mamisa sali histoire na koti côté eza na kati ya Bible. Donc soko lingo boyango komela nga yebsanga ke yamado lobi mamba lokuta. Non ndimango alors no ke sa ba recherche na ba ke mambo na lobi za lokuta. Bolinga biso nde biso linga bino. Bo respecter biso nde to respecter bino. Biso to respecter bino parce que bino nde lelo bo sake Karine Yamado avandi Karine pala avandi mami sa zu courage ko ba film eza ba fanatique. Bato musu ba boya ba fan e ba eloko te non ba sa biloko parce que bango mutu bandima biso. Soki sans force na bango, courage na bango, toko sama mboto sate. So tozo ata ko se multiplier, c'est parce que bango balinga biso. Alors to esa dino ka ke code RDC nde makambu Eco RDC nde makambu. Makambu ya Jati Chibwaba. Ah boy samo kinao, sapi makambu na yo. Nde balobaka ke nzeta mbila ba kataka e botaka e kolaka Eco RDC. Salutation à mon boss Jean Thibaut Chibwaba. Hein babiso di mutana burundi na ye respecter na temps na ye na moment na ye. Nde moka ke bato ba wela ki bokonzi lelo. Soki lelo babiso mutu moko bo président to respecter biso so to benge ba président. Les ande mona Jean Thibaut Chibwaba. Na minute za président. To bangete point il faut du respect. Mutu na mutu ba pesa ki bokonzi pe na respect. Au cas de Karine bata wenge balobaki baloba. Il faut respecter l'homme à son époque. Ouais. Car l'ingratitude est condamnable. Car l'ingratitude est condamnable. Nous sommes presque à la fin, comme je venais de le dire, mesdames et messieurs. Là, c'est l'ambiance ici, dans ce plateau de l'éco d'IRC. Mesdames et messieurs, ça fait quand même bien d'être là toujours ensemble. Je ne sais pas, est-ce que Karine non pas là? Est-ce que vous pouvez chuter un peu pour nous siko? Il faut te la tête d'âne, éternellement, il faut te kabwana. Mais tu peux kabwana boité sans que tu remercier bateau bazandra biso. Vraiment boza biso. Boza na mité mana biso. Bo continuer kolanda biso. Bo continuer ko apprécier biso. To boité ba remarque ezalaka, ba critique ezalaka. Mais bolingo eleka mingi yaya. Ngana lo ba mamisa.
omoni bato peut-être basaka ba illusion ndenge bamona biso te tolekana na tv bamona biso le msusu omoni ba danger mo batiaka biso boye to bandeko na melo msusu tozalaka te tombundana na biso na tobundana na biso na misala tosalaka omoni ndusu akomona yebenda alati boye ndeni yebenda atambola makolo papa mama soki bino bopesi pete pona biso tozalaka na biso na ngoti tobundana kaka tomonana na miso ya bato barole bakopesa na biso rôle principal ebandeti suka il faut bongama incarner rôle nyonso tu wana esengaka vraiment ba moyen message eza moko lelo na kokanga parole te okolo histoire azali message eza moko message ya Naomi Ruth la Moabite azwi bénédiction première ya Naomi po ademeuraki fidèle po ayokaki oyo balobaki na ye ayoki deuxième il faut toyokaka litoi na biso ndenge elobaka moko nzambe asuflaka biso toyokaka eloko moninga okende mwa mbilinga nzambe asufli yo te sala boye mwana ngai donc ayokaki yango azwaki bénédiction donc odemeurer eza na bénédiction donc mingi ya koloba te kolo histoire azali topesi bino bafleur révélé po toyebi ke bokolanda biso bokolanda histoire wana pe mutu na mutu akotrouver part na ye na kati ya histoire wana donc on vous aime beaucoup bisous donc à bientôt. Voilà, je suis devant. Bambote vous êtes belé neti sikona zopesa kaka mbote na Las Délices eza association ya bana ya lisanga na lycée docteur Chaumba bisika na tanga vous êtes belé vous na poto vous na Congo vous na Afrique mais prochainement na rotanga ba kombo na bino à vous la parole Mamisa. Je suis avec maman Mamisa devant moi, je sais pas qu'est-ce qu'on peut retenir na histoire mobimba toko retenir nini. Patience et futaka et puis koyeba ko demeurer omoni atane to sambela ka bona vie okosenga nzambe pe lelo emsunza ba pesa après 5 ans après 10 ans donc ezaka rateke loko yo senga ki nzambe lelo nzamba pesi te fo mona nzamba za mabe non patience et futaka ata moi si na libala tout le monde a rappelé moi si na libala ba vandi pardon to comme na libala ba na ki fiançailles qui chéri qui fiançailles pour ba balo ba comme si na ndaka libala faut mobali a retrouver ba qualité on est à la humble patience respect écoutaka na vie surtout mingi na biso basi yango ba basi kitoko tozo bala te ndenge nini basa biloko mabe bazoba parce que ayebi ke longa na nga mabe na luka na gagner loro moko boye oyo ko longo na mabe na nga nazana ka makamalam nazana ka comportement malam merci et ko aider yo emsu mona moi ça kitoko cha kitoko neti enga mamisa sia est-ce que ngana ko ça non kitoko ya nango libala te comportement ezali kati ya mutu musu pa ko zaza ni étiqueté mais nzambe akoli na kaka apprendre linga yekola ayeba pona vanda bien na mokili na respecter mikolo na banga o azali kolo na ngai yaya na respecter papa muninga voilà na respecter mutu boy éducation yango de sala ka mutu ozala pe na valeur na respect na société na vie tout le monde a papa na biso na misala mutu musu abeta musu 20 ans salaka bazo maintenir ye pourquoi ils ont les lots musu ils ont sala ya kama yele na été comportement les lots mata grade les lots à la boulou les lots tout le monde a bino boit toujours pénageant tu vois parce qu'ils ont les lots mon pe boyer ça la papa na a garder nos penenaye ozo mo na vie et loko ya motuya na ko senga na ba fan na lela bino ya makasi ça bino nga na vivre na ngati parce que na vivara na nzela na bino mingi vraiment tu es sur 100% 80% ils ont la fanatique na nga oh vraiment nga mami c'est na lali pori na o jouer na obela pour na bino conseil na nga mingi na histoire na nga oyo na kotika yo te oyo zo ma tout à l'heure wana nazo apporter les bino nini eloko boko retenir pardon patience yeba eloko oyo lingi soki oyeba eloko oyo lingi te pour s'embrayer na vie et puis fidélité et futaka pour libanda na yes. La fidélité. Mabanga kozanga te. Daniel Ebika. Jamais zanga. Na bandaka na parce que sa maman respect na maman. Biso to ebiko respecter ba boti. Papa muninga papa langa. Mama muninga mama langa. Ndenga ba edikanga e pa na biso. Mbote na ba mama nyonso. Ya poto mobimba. Mama di mama.
notre maman chérie yawe yango wana bamama nyonso ya poto partout Amérique, Europe, Asie bamama nyonso nga mwana na bino mamisa na pe bino bambote ebele bolanda filme oyo mama bambote na bamama tout mama mami ya bende mama de moi na kati ya Paris nabosani te mama na ngai papa non na papa maman Christine na Londres ma maman chérie bisous à toi maman papa Nono Luchumba Karine Manard de Mamisa Karine Manard de Mamisa na kati ya Londres bisous non ma chérie Priska Mouawa ma fille chérie la fille de sa maman bisous à toi mon bébé chéri mbote na ngai Nicolette Landou mbote na ngai Jires Mabiala nazongi kuna na Paris na voiture. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, hein, Fanny Katalé. Est-ce que on peut parler avec vous? Je sais pas ce que. Deux. Debs Kisala, hein? Debs Kisala, balobi Debs ya ba Debs Kisala ya ba Debs. Hein? Babi papa social, donc ça pas moyen. Hein? Kasai Kazamoto. Kasai Kazamoto babi 0033 donc to bemé au plus 33 balobi au solara bien c'est que solara bien na kobo sanate mon papa muta pesing espace asalinga grâce na édifié ba maman nanga ba sœur nanga ba ndeko nanga partout dans le monde papa Jean Tibobwa nzeta mbila bazokata ekola après misinini mbuma mbila kitoko bamongo balingaka balobi eko RD yango wana muna kosilisa te tendai motema ya Rachel Futa tendai maboko banki babimila bango maboko ligabo maboko nini non maboko banki ted tendai pa balobi bonane yango yo Noël bonane na yo ba Noël tendai motema ya Rachel Futa. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Fanny Kataleya, je sais pas moi, nous on va clôturer ensemble parce que si nous laissons tellement comme ça va encore faire quelque chose, je sais pas ce que donc. Pas moyen donc. Oui. Donc au moins ce que le bolanda ba maman oyo, ça risque même que to là awa. Mais ba bo ça n'a que 2 émissions na mukolo moko et puis to comme 22. C'est pas une messe à faire. Donc ba on no ko sacré ni pananguba. Bonne année la bande nyonso balandaka Eco RDC. Bonne année à mon boss Jean Tibobwa balobi nzetambi la bako kata ekokola bako kata ekokola. Un grand merci derrière la caméra Verdict yoka ba Verdict 24 mise au point et pourquoi pas maman Jackie qui là ba moi sans mwinda leki mon sakana elenge c'est les masamba ba bijou l'homme nord de l'océan à vous l'antenne. Voilà, nous sommes presque à la fin, on peut s'élever hein malgré maman Karine Oyamado a tiqué biso déjà parce que vu qu'il y a heure. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre spécial entretien automatiquement un peu que sur la bastar na biso basala qui filme mo kitoko. Un grand merci aussi à vous, vous étiez là devant votre téléviseur et vous nous suivez avec attention depuis un moment. Tina est aussi ici, merci vraiment à vous, merci. Il s'appelle Elmerode Tandou depuis Sambrier, merci à vous, merci aussi à Mauvais Simba Dian Timba Motema Mama Dorcas. Ensemble, il n'y a pas de souci et tous ensemble pour un seul beat. Je suis entouré avec le maman. Et je suis fier d'être comme ça avec le maman. On a passé des beaux moments et on a échangé. C'était quand même bien. Bon, je préfère d'être ici. Hein. Donc, Katale. Mais quand même, pembe ya maman na yo. Donc, na sepela no mingi boy. Voilà. Tantine na yo, ta maman et puis ba tantine na yo. C'est un peu ça pour moi. Je dirais seulement libanda na esu. Bon libanda na esu, bon moisalité comme vient de dire Fanny Katale. Un grand merci à vous, Verdict Yoka derrière la caméra. C'était bien d'être avec vous ce soir. Merci aussi à Monsieur Jean Tibobwa Bwanzeta Mbilaba Kokata et Kokola. Merci depuis quelque part. Merci à vous. Ceux qui sont sur le micro, Bon moyeza te mekati na Yesu. Bon moyeza.